Salut la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a R. Obozeli Kolanda vraiment émission Nabiso na Kati, la chaîne Nabiso. Il y a Famille Libota News, télévision. Balobi, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, des notifications surtout pour que vous ratez et le côté. À chaque fois, ceux qui te postent, Babi, famille Libota Nde Makambo, famille Libota toujours, famille Libota de Maman Belvi, Kandila Patrona, Balobi en tout cas, événement, Ezaka Kamoko. Donc, toi, n'est l'homme souti. Toi, événement, Kamoko, oh, il y a le 29 mars, hein, Balobi le 29 mars 2025, Balobi événement, Ezaka Kamoko, showbuzz, Bandikulanga, en tout cas, Tozalawana. Tous ala déjà tous somba déjà billet na biso en tout cas ils ont moins cher balobi $10 à pamba maman kende ko sepela papa kende ko sepela ki ko tala bactère actrice na o lingaka balobi distraction na vie et ça la moi bien ernyo soka musala makambe bele na mutu mo pe faut kenda moi OK moi ici comme mon boyer tout ba seki si yo seki et ça la bien na santé na biso et ça la vraiment bien en tout cas jour wana balobi boko seka agogo balobi belle vie kandi abombeli bino biloko kitoko botaka spectacle ya musuni babi spectacle ya musuni chez nous et ratakate chez Bellevue TV ratakate dans spectacle moko ya musuni vraiment to bombeli bino le 29 mars à l'occasion de l'anniversaire de Bellevue TV, Balobi Bella Production, vraiment à offert biso un spectacle. Voilà. En tout cas, tu réservé ma place, Bandekolanga. Ceux qui osana nous tissikona nous réserver place, c'est le moment, il y a qu'on réserver place, parce que ma place, et qu'aussi la Bandekolanga place à Kota. Parce que tout le monde est vraiment aza toujours na événement comme moi qu'on a mutuna tout le monde a pensé toujours dans jour voilà il y a les 29 il y a les 29 mars donc tout le monde et si bandi d'accord réserver la place na bango yo on a réservé place te en tout cas ça là on a le mbangu on réservé déjà place na yo on va les fika ya bien tant aux autres la pinda ba scène ndenge zo leka oza wana pinda liboso babi zala mta liboso mingi faut que zala mta liboso ça ira bien yo lingo zala mta suka yo mondo ko ça l'effort réserver place non babi $10 à pamba soko lingo vendre fika ya VIP balobi $30 ya pamba $30 ya pamba et on a belete parce que acteur actrice bazan le monde a boka la télévision au monde a boka la télévision vivre bon ce qu'on live na spectacle vivre bon en live yo luka ka mama Belvi na mona Poutine kende ko mona Poutine en live kende kangisa photo na Poutine babi Poutine de l'écriture notre actrice oazo sala sengo ya mboka na biso oazo pesa biso bileng na kata ya monde à théâtre c'est le film qui toque ba film moko éducatif toto ba leçon na kati bande kolanga bota la film na biso ndenge zo kende ba lobi film na biso bilengi za na kata film na biso bande kolanga film moko qui toko film so tozali kotala la famille balobi tozana deux films tozali kotala tozana ma sœur na kata Candy Star eza moko ya chaîne ya Bellevue deuxième chaîne ya Bellevue en tout cas film wana ya ma sœur bandikulanga na ebité film ya ma sœur je vous dis film moko kitoko bandikulanga yi okozwa ta idete en tout cas maman sali biso likamoko boye na ebité bona eza spécial et spécial bandikulanga yi film moko kitoko o sentir classe donc classe eza na kata film wana même emplacement hôtel place bazo jouer bandaku donc Nigeria kosati Nigeria kosa auto mona ka ba film Nigeria en tout cas maman bravo vraiment maman Bellevue parce que eloko yo saleli biso en tout cas non donc et sentir niveau donc to sentir niveau babi na Candy Star eza ko yinda kuna na kata Candy Star donc to kota na kata Candy Star to keta la film la ya ma sœur ceux qui ont l'occasion de rencontrer na Candy Star te kota
oyo kabilengeza kuna au mona niveau ya film ya musuni oyo mama Belvi apesi biso na kata ya Candy Star bandeko nanga tant yo moko coach bandi côté la première partie, deuxième partie, troisième partie déjà au mona déjà que au sentir que en tout cas na kosa ki binote kandi na loba na binonga na kosa binote na kosa binote tonto yaka te yaka na ba vérité te yaka ko yebisa no makambo eza solo donc yo moto ko kota pe na film hotel obi non 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 en tout cas maman Nadège alobela soma amba solo babi c'est la classe au moins le niveau de guerre entre Davina na mwasi ya yana ye o ezali Kenny Ada fiancé ya yana ye bandi kolanga au sentir niveau ya rivalité eza na kati wana to comprendre eza nini en tout cas nous allons découvrir na kati wana ya film la petite ma sœur to continuer toujours ko kota ko kende kota la film wana babi na Candy Star film le kaka après jour moko des films écoute mais la Belle Vie TV film écoute à chaque jour la famille boyo kabilengi ya Belle Vie candidat patron na balobi poutine de l'écriture balobi kuna film écoute à chaque jour na 16h30 heure du Congo balobi toza na film la biso second choix bande kolanga na kacha Belle Vie TV ma sœur eza na Candy Star second choix eza na kata Belle Vie TV en tout cas la famille tokota second choix eza nde ya koyinda to moni film to ndenge ezokende tolobi papa Serge azana kisi to azana kisi te bandeko nanga to découvrir nga na bino ensemble wana eza ba question nga nazotuna miyano eza na bino nde bopesa nga ba réponse na ba commentaire ndenge bino bozomona film ndenge ezokende tozo nga nazomona lokola papa Serge azana kisi papa Serge azana kisi yango bomoni Maria aza mwana oyo ya papa Serge abota na mwasa liboso selon ba idée na ngai papa Serge yende muta aboma maman na Maria alors famille ya maman Maria bayebi yango baboya ka kopesa Maria et pas ya papa Serge alors Maria avant da kola bongo la difficulté mais papa na na mbongo ndenge ngana wana na sala analyse na nga wana na komi film na nga bino bo pesa ba commentaire na bino selon de bo mona film ndenge ezokende alors sikoyo yango papa Serge alingaka Maria te alors la famille acha maman la biso milo molimo ya ko mela alors l'épisode de totali oyo 7e partie j'ai compris une chose pourquoi a-t-il dit maman milo akende na mbo na poto ce qui na nini o akende ba opérer la famille ngala moni via maman milo ekosuka wana na moni papa Serge atindie eza façon na ye o alingi a éliminer sous maman milo c'est que moi j'ai compris parce que tout le monde moi on déjà comme mona mutazo leka alors on a comprendre yangwana mais babi la suite chez Belle Vie TV lelo déjà tout la 8e partie na biso bande kolanga en tout cas tout là toujours là branché collé cimenté non bouger pour la kolanda o ezali l'épisode suivant 8e partie to ko découvrir maman Milo ndenga zo kende voyage wana est-ce qu'il a cause à l'envie ou pas parce qu'opération na dans cas ya appendicite o bakoki o sala awa pourquoi papa Serge alingi ba ki ko sala ngona libanda ya mboka bande kolanga balobi l'argent m'embête même si l'argent t'embête makamsusu ezalaka likamba mbongo te makamsusu ko tala ngona misu mususu na misu molimo toyoki nde Maria zoloba makambo ezana ndaku na bino bozo comprendre yango te la famille alors film la c'est comme elengi tant lo bana bino maman Belle Vie a fait la seule biloko moko ezali ya kitoko azo pesa biso ba leçon ya vie bozo ndimate mais na moni pe sous côté ba décor de Sylvia kene ke pas ngolé là pour na ko ebisa na za séminaire maman ya il faut ko landa ba prière c'est comme si ils ont compris quelque chose pour na ngape na zo mona décor c'est comme si Achela Naomi ngolé la kiss wale za c'est longa bandiko donc on a le balabino to la film ensemble ngana bino ce qui possibilité ko tiela ngaba commentaire selon bino ndenge bozo mona film ezokende en tout cas ekozala bien ekozala vraiment bien donc Naomi ngolé ngana zo mona décor Achela ekisi yango na azabo alors ndenge Sylvia zoluka akene na l'église ya lobi non nga déjà na za mobali na za déjà bien na boti déjà alors église elingolo bani do be maman Belle Vie azo te abiso ba o ba mona raso déjà aza déjà na bomengo aza déjà bien nyonso ya mokiye déjà jango
ça ne sert à rien à prier. Donc maman belle vie azotali sa biso ke même aux ana bomengo même aux ana nini il faut prier vie na biso ezana maboko ya Nzambe. Parce que Nzambe na peso bomengo wana aza capable ya kolongolo ngo na seconde mukie. Alors faut toujours pene ya Nzambe ya botala ba film à niveau ba film à musuni o belle zo pesa biso tala ba leçon à vie o azo pesa biso même na miso Nzambe tant azo mona ba film à belle zo ça la biso o ezaki azo pousser batu na présence ya Nzambe. En tout cas la famille même Nzambe azo sepela na ye balobi belle vie a té akabiso à travers ba film na ye. Tokenda ka côté ya maka l'église té même à travers ba film ya batu bazo té ama. Alors tant azo sela so ba film aboye azo la sabiso ke même ozana bomengo même ozana nyonso ya mokili yo nyonso pa no koka. Il faut prier, il faut toujours pene ya Nzambe. Il faut zabilo qu'on no consacrer ngo et pas ya Nzambe. Au consacrer ba bien na pas Nzambe, au kozala bien protégé dans la vie. To mona ki bana biso ba tegra ba lobito sambela pona ni yo ba na Maria yo sambela kapo ozana mbongo to zana eloko te ngo sambela. Maya binon. Tout ça mais la peau en haut, tout ça mais la peau en beaucoup de colo. Alors la famille ils ont vraiment ba leçon à vie autre tout tirer dans quatre films na biso yo non koti na film na biso ti à mon second choix en tout cas kende kokota na lombangu oh là na tout ça dans la 7e partie de l'autre là 8e épisode na biso en tout cas to kota to consommer film na biso massivement balobi na kacha Belle Vie TV jamais errata en tout cas balobi film à musuni tout dans la film à musuni des films à musuni oh déjà ezali na Candy Star ma sœur na Belle Vie TV tout dans la second choix et puis tout dans la spectacle à musuni rendez-vous ezaka kamoko le 29 balobi le 29 mars et andi akoyinda réservez nos places car ma place est aussi là en tout cas tous alors pour na ko réserver ma place la famille yango kana ki ko so na bino balobi wana to moni maman Belle Vie en direct des États-Unis maman qui ndeka moi congé une semaine maman zongi balobi na cadre toujours ya préparative ya ba makambo to zanango o to zanana kata Belle Vie babi ya kitoko ezoya en tout cas tous toujours branché la famille na tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo.